Pourquoi pas aussi un problème te? Nazo tourner na belarte pour na ba raison na santé, ceux qui 3 mois yango. Pour na nité na moni journaliste moko ya belarte pe aleki na TV pour le bila Viviane. Baro le capé ba fingi pe pour kuna za raso ki au sali mo ba chou ba bengote allez hey baro c'est lobe émission to longo lié denga zawana agafe alongwe asali boye atongi pour ni koto malgré na tourner te soki na zaki mutu na bango pour ni ba ofinga ngati na Belleville pour ni zaki première fois banda tout sala banda na sala théâtre la vie très bien na kutana na imba liboso na scène yango wana ko ye wana tango loba ayebinga c'est ngape na yebi ça dit yeso ki to yebani yeso ina bêtise na ngape na obimsa ye bêtise na ye donc na okoma na niveau na été pour na respect na ngai na respect ya ba fan o balinga biso ayo fingile tata na yeso ka bala ofingi na mobile na ye po otala makaka ozomona buzo bango sike ye na YouTube mabe nango sikonde yango wana yango nozomona ebele ya bandeko ba préférant na bango ka wana ya afinga na ye po batala ye ngolo bateke soki na yaka pata di mingi na komi mutu atadi ah oui na boyaki siko eloko wana po ngai naza mutu ya batu nyonso très bien siko place yango yozo tourner ezake so ozo tourner ka wana c'est-à-dire okomi mutu na bango yango mona ki epekisaki pe bandeko mususu obanga na ye ko bengo na tournage na obenga na ngai te so bengi eboye ba journaliste na bango ba koleka pe na émission ba fingi po batu mususu bana ba ona facilité ya ofinga mutu donc otane caméra ye na ofinga na ebite za ba courage ya diamba eza ba courage ya tie kwiti moko boye ya ba zododo na ebite ba courage wana neti Viviane azabo na pe na ba courage na epe ba via ba te belé. Vous avez presté et les gens vous avez traité le col la famille Libota oye koloba makambo wana po o luka moyen ozwa esika nazo espace ya baloba ki yango famille Libota po o bando tourner na famille Libota Belleville on a kotanga kombo na peut-être soka mona mabia limbisa te ye kotanga kombo ne awa eza mabete e ko leze ninde ke ni soso ni mutu ni nyama ni ntaba Belleville bato na banda ko lobango na émission ngana na problème ya Belleville malgré côté na zana o tourner Belleville ata to kutaine wapi na ba matanga eza to kutaine na nzela abanda opesa nga ba respect nanga. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Yope Samina Bisso que tous là, les orphelins ont besoin de nous. Alors le lot qui n'a pas jusqu'au rappeler na Bisso que orphelinat Vida ezali toujours coexister bana baza toujours na besoin na biso si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné et on met nos messages au pays à kolobete tozongela premier amour na biso ya ko soutenir bana na po lelo balia bana lopo lelo batanga bana na po balala na place ya bien et yo senga kali songi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden esika oyo to encadra bana na biso bana na bino soki toyaka mingi pa na bino ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai boye de biso ba citerne ya mai poto gardaka mai bana bazangi bambetu ya kolalela na ba matela biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grand frère et grande sœur,
Vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Les 20 de Salapuna Bani, le tour de la église à Bani. Les 21 Bani de Salapuna Bani. Yosi meleba siaka, yosi meleba misusu. Asi me misusu, yosi mayo bamba. Yosi me boss. Yeah. Bonjour maman, je peux vous donner ça? Ah. Ouais, vous pouvez permettre un peu de Maman, on peut permettre de faire un awa? Oui, maman. Bon, pour un ticket, on va voir. On va voir. On va voir Naji Touromé. Ouais, on va voir. Petit Nancy.
Ça, 9e édition, il y a à cause de la foi. Et vous allez à la esplanade à Palais du Peuple. Voilà, c'est à cause de la foi. 9e édition, nous allons à l'esplanade, il y a pas de tête. Nous allons à la chaîne Lokolanga. C'est-à-dire tout le temps, nous allons c'est-à-dire nous sommes là avec Dieu, nous vaincrons, avec Dieu nous ferons des exploits. 9e édition, à cause de la foi. Merci. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux de cette émission de Code de bonne conduite, Mbote Nabino, Shalom, 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 Isikanion, Ezouami Bino. C'est votre frère Tadi Ngala par le travail m'a encore appelé ce matin, Naki Koluke Labino. Cette femme que beaucoup de personnes, Benga Kingaï, le biété, papa Tadi, ça fait un bout de temps que tout le monde a tout sur maman Viviane. Nakansi n'attaque Nanga. Vous avez compris que Ngana Kinaki Ozu Labino, maman Viviane. Vous allez dire maman Viviane, tout me consolana et moi, me colo belé. Parcours n'a déjà, il y a théâtre, il y a tout et tout. Boyebi Yango et si déjà à l'Eka, à Loba. Mais Lélo, nous voulons parler beaucoup plus de son travail, de ses projets. Dernièrement aussi, j'avais encore suivi ses larmes pour dire NON, il y a des personnes qui voulaient saper la réputation, même il y a moi, Nanaye, le Kolaba Maman, Nyon soit Mokili, ceux qui aussi Mbili Sunaye, en tout cas, Beta, le qu'on a mis ça, mais beaucoup plus nous serons focalisés dans Oitali Moussala Nabiso. Nous avons mis ça, nous avons focus Belle-Vie Télévision, focus tout ce qui se passe dans Belle-Vie Télévision, et dans la Bamate et au Sunabino, le film Armes de guerre, 8e épisode Ezokota Lelo. 8e épisode Ezokota Lelo. Alors, to kende, to s'abonner, to liker, to partager et quelque chose de bien. Et aussi, j'appelle les enfants de Dieu le 20 et le 21 juillet 2024 à partir il y a 14h. 9e édition, il y a à cause de la foi. Et Kozala, Nango Ezali, le pasteur de la foi, les amoureux, Ndeba Benga et Bongo, évangéliste Jean-Paul Mayata et Kozala Nasplanade, il y a Palais du Peuple Wana. En tout cas, Ngamoko Penazanakati, il y a évangélisation, il y a événement Wana, et vous avez quelque chose de bien. Peuple de Dieu, les enfants de Dieu, venez. Poto Lukamoeto Kumisanzambe, n'est-ce pas? Voilà, je dis un grand merci à Maman Bijoun Ketani, Maman 90%. Viviane, au bois Kanayo, tu connais la domi somabe. Ah, on déplace avant de Maman Bijoun Ketani, un grand merci à vous, maman. Un grand merci à maman GG Zikani. Et un grand merci à vous, papa Jean-Pascal. Un grand merci à mon amour de sœur Katez. Un grand merci à maman Isabelle. Maman Isabelle, un grand merci à vous. Un grand merci à maman Aurélie Mafouka, Yaba Aurélie. Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakalanzinga. Sadir Bazoka. Un grand merci à maman Déborah Loubana, Kilo Amera Calgary. Un grand merci, Bongo. Na maman Nathalie Nana Moussibou. Voilà. Maman Nangaï, la mère des opprimés, elle s'appelle Marie Tabora. Tabora Yaba Marie, la mère des opprimés, que les bons dieux vous bénissent. Maman Diasso, Maman Diasso, Maman Diasso Nama, la mère de plaisir, que les bons dieux vous bénissent. Maman Milicette Maïnga, ça me va droit au cœur. En tout cas, ça me va droit au cœur. Madeleine Aketa, que les bons dieux vous bénissent. Bertin Kondembongo propre. Les seuls et uniques, les millionnaires, en disant que c'est-à-dire, suivant, l'extrait à filmer, puis on se retrouve tout justement après. Merci. Basapa na batu mususu te. Bango batike bino nzere bino nde weko bimasima na bango. Basali bino nini? Basaba yaya na bino makila na bino. Basali bino nini? Boye bisanga basali bino nini? Donc nous avons ça niveau sur la carte mukino banda bobo tambo ko na te maman moko kanga munoko no surtout yo pende no kanira na sina ko buko tali boko mkomususu maman ndebo sana boyoka te na ndebo tambo la kana boyoka te maman moko abota bana 7 na mobali mususu yeko bale mobali mususu abota ta 5 na bomona ngote dan boyoka te donc nous avons maman liboso yango bozo yina bana nanga
yango ina bango te tozolinga tozoloba bana pourquoi kasi te bino momi bimisoko baza bandeko na bino te baza bana bino mpe boza bana bango mpe baza bana bino nde boobimisa lokwa bango bandeko na bino te bango baza bagrande sœur na biso mponi biso bamike toya kopesa orapporte bango kande bapesa kasi bino boza bana mabe boza baimpoli bango baza baya baza na maturité yango bamoni keno biso boza baleki na bango bakorge bino bakoki te yango ekopesa rapport epa na nga soki baya na bino soki ezalaki ke bango baosala bino mabe bino nde bolinga boya opesa rapport surtout yo opesa monoko na otelisi boloko eloko nini mabe ni bango basali tegra yebisaka mabe ni bango basali yo neti davina ya na bino kutu ye kutu akipaka te moto lokola davina asaka motema mokuse soki ngai napekisaka davina te nde sabete bino mibanda kati ya ndako soki loba yo moto olingi oloba loba. Voilà, vous avez compris, n'est-ce pas? Je vous avais dit tantôt que nous allons essayer un peu de parler. Il y a Moussala, il y a maman Viviane. Et c'est là qui extrait filmé on a Bino. Ces films, son intégralité, Zali na Belle Vie Télévision. Allez suivre ça et vous ne serez pas déçus. Nous faisons la promotion de tous les artistes de notre pays. Et surtout, Baeo Bazalaka un esprit ouvert, le col à maman Viviane en tout cas. Il s'appelle Dadju, Asa derrière cette belle caméra. C'est d'ailleurs c'est lui qui faisait des images au Bozo Kota Lawana, Monsieur Dadju. On pense vraiment que tout le monde est maman Viviane, mais que le belé à Kima Ebiso, le loto que la binoye, maman Viviane Boté. Mbote tadinga lapa. Baoyoka goût. C'est-à-dire baoyoka goût. So, on a slogan on so que bimité, c'est que le gars pas tadité. Ah, c'est que yo oza mutu ya bandenge mon boy. Donc voilà, santé Lénine. Si quoi santé ça va par la grâce de Dieu pour et je peux moi tant na belaki moi santé déranger nga moi mais si quoi ça va. Naza en forme. Mais il y avait un temps Viviane Ozoma qui maintenant na moi pinch mobu te mais osate non santé uti ko déranger ngande na utoloba na belaki pena ona ola la pena na se na wata ko telema te osa musala ngonde ni tadi. Mais c'est que la santé, les gens qui maladie ni pour bisobo, les gens sont guité mais naie liboso il y avait des mamans azana ba ndeko ebele ba lingaka ye ba tu ebele absence na épée sala qui moi ebele peut-être ba koye ba maladie maman bele. Non, déjà si na biki déjà na rôle bangote c'est pas important. Bonika c'est église aux autres qui n'est quand même le sang. Babiso t'a dit ce qui au monde au saïjou moko au sambelité totie makolo ni atia on a raté église te on ndé ba demo ba kindaki ba yo zonga donc on ndé ba olianga kamba moko na kufa kamba moko na kokate donc vie na ngai et comme wana OK donc na ko sa na ngai on so na zo sala théâtre na kende boina baluka mais vie na ngai za wana na banda na no wana après na sema ramususu. Très bien, ça c'est très important. Presque mayu mama fille qui goût donc c'est-à-dire Viviane Olinga qui to que no yamba yeyo. Mais après un temps madame Viviane apparemment aussi malade yango neti elingio pour na monité ça va et puis elanga te elanga malgré maladie mais au comité kate po ba ko bengo boyaka tournage za boyne chez mission za boy so na mitikaki omonte ke ba fa na nga ba manquer nga mingi nde bango ba zo manquer nga za Viviane tozo mono lisusu te Viviane tozo mono lisusu te tuki 3 mois kaka so 4 mois mais eze belé eza ebelé bon on a betaka ba 3 ans ba 2 ans balemba yenga te ka so 3 mois so 4 mois pamba on a tourné théâtre ozo mona na te ozo bon c'est tout à fait normal le quoi ba linganga mingi faut ba tuna nga mabeza te mais nazali musana nga na osa kaka na osa ka théâtre soki kopa ya nzonzi ngeye na osala pour l'instant on a stoppé mamba groupe na ngai ndi na lobaka ba production na nga na stoppa mais bandeko ba benga ngai so ba bengi ngai nazali na jouer. Non mais ba to belé ba kanisa que maman Viviane a changé cop. Te nga na changé cop te cop na ngeza théâtre. Bande na ko nde na bakisi cop mususu na théâtre. Na part théâtre na sa cop mususu là peut-être mais ko changer cop à théâtre na otika ngote. Voilà. Merci beaucoup. Biso za quoi ba
ba danseuse te pour danseuse za kana âge moko boy fatika obina moya abina sueza te mais biso ata na komi koko na osaka théâtre ah oui voilà tobeta kasi lisolo ya théâtre yango Viviane parce que aujourd'hui biso soki to pusana pembe na bino mwa mingi c'est beaucoup plus ça pour Moussala Nabino. Personnellement, de la part de Viviane, 3 mois, tu n'es plus sur scène. Penses-tu que Moussala Nayo et qu'on maintenir kaka kapwana na ndenge longo bani? Bon, nazakaka. Ndé na wolo ba nazakaka tadi. Malgré 3 mois na tourné telingo le bateke na tiki. Et le weza mabeza soki o tiki ke na osala souté. Là peut-être baba nous mono souté pour na libela. Mais nazaka na kata musala wana. Neti faut na mina na bando sala ba production na ngai na mi produit faut na za na budget. Ozomona ngote faut na za na moni pende de photo kota kaka wana na makamodo lobby et continue et puis to zokota na pour na etali. Faut na za na budget moko boy pour na ndo sala ba production. Nyonso wana za na mtu oyo. Viviane pe faut chaîne na ya YouTube et mata. Et vivre. Et vivre. Ils ont un mouton. Très bien. Il faut réfléchir au ça, calcul, il faut ok, nango penza pour au bandako mona bisengo nango. Ozomona. Très bien. Kabo ina uri ovana ka teke na benga prêtre viens nangai mère nangai nana besoin na tourner tinde na mbongo. Bon lelo ko tinda lobi o tinda te. So tindi lelo na sali ya okatani. Lobiso mutu mususu alors te. Madame Nassa va faire nangai comme mandian. Donc madame Nassa va faire nangai na faire nanga wana soki eloko ekota na kati et permettre nga ba tournage wana madomona na nanga mingi. Nga mo na zo mi produit na ça va filmer nangai na mi pesa ba rôle mutema nanga lingi. Na benga bandeko mutema nanga lingi. Moteke na obunga soute. Mais madame Viviane, tu as bien dit tu vis que de ce travail à théâtre pendant 3 mois. Aux sur scène, aux travailler, aux vivre ndé. Nazana ba couple na sara na landa formation pa sara to la bateli ba yebi. Ba musuba sekanga yo pembe na mwa mwasi wana pembe na mwa mwasi wana ozobanga te mais nazo formation malamu. Oyo alakisa biso comment ko somba comment ko solona fournisseur boza même langue te. Comment multiplier P. Très bien. Comment on gagner na produit gagnant ezali comment on ça la faire ozomona c'est déjà avantage et permettre ngai na ta on a ça na théâtre na omona tourner te mais nazo teka nazanga na ndako na teka ba biloko na ngai na olakisa bato bazo somba ba sac ba mapapa ba manzaka o nazana ngo basil ozomona mo ba biloko belebele nazana on ndako na oteka ba ensemble bilamba nazo teka na ngai nazo vivre. Voilà, mais 3 mois après, est-ce que Zaki kaka parce que tu étais malade ou bien c'est parce que la production de et pour ça n'a été pembé na. Bon, Nazaki pe malade. En plus de cela pe Nazaki pe appel moroté à tournage. OK. Dans son Nazaki na bonne santé ngamona ngana kindeti bobe ngatendeni. Bobe ngatendeni. Mais au kokoki peut kobenga ta téléphone mais nga bobenga ngate quoi. Ndé nazali bongo so na bina na loba bongo soko so ebisi bon to programmer au semaine prochaine au tourner ndeni. C'est ça aussi. Au tourner ndeni na makasi penande na vandi bona loba izate. Au tourner ndeni. Viviane, au cours rappelé biso au sali combien de temps dans le monde de théâtre? 20 ans. 20 ans. 20 ans. C'est tellement temps et belé 20 ans au sali bo travailler dans CD, bo travailler dans Zonzing et lelo boza na monde il y a YouTube. Mais c'est que les gens racontent que la femme du théâtre a perdre kilo na kibo mutu na valeur na ye. Viviane, comme il a eu et comme il a eu réaction non et anime parce que on a comprendre la question femme du théâtre à perdre valeur naïe juste après génération YouTube ta réaction ça là nga passion on peut nezala ka moko ya absence na ngai moko na ya absence na ngai musu bat ba mona ngala mona bimi le mona na se camoufler baloba bongo le mona bombami le mona bimi le mona bombami. Pour YouTube oyo et yande ko lugela biso ba problème. Ah oui.
kala pe tozaka na biso na babuzo bana biso na loba ngo na bemission zaka pa na ba bêtise omona ona o ba sola te ba swani pe bo mais omona ngo ke bimi pe na média boye to bato baza na pays mususu bandeko ba voyager ba yoka ba bêtise na biso za te ah oui baza mona biso ka tozaka ka ini siko tango YouTube ye au lieu pe to memela YouTube on ndenge ya bien to sa musala normal to lela mbongo siko to kotisi mafinga na kati c'est-à-dire pour vivre bien pour chaîne na yo et vivre c'est-à-dire faut kota na mafinga il faut finga mutu wana kota na ben sanité au fingele mama na ye au fingele tata na ye soka bala au fingina mobile na ye pour otala makako zo mona buzo bango sike ye na YouTube mabe na ngo sikonde yango wana yango no zo mona ebele ya bandeko ba préférant na bango quand wana ya afinga na ye po batala ye afinga na ye po batala ye quand o ya bato mususu basa musana bango normal baza vraiment mingi te po amoni o pesa ten o ekoti satin o ba otala ten pesa makambo ten baza vraiment mukie mais o ya mafinga baze belé yango nozo mona na biso bata théâtre moi valeur wana moi respect wana et sili biso ka boye mutu pe fanatique ayebi ata vie na ote directement à comprendre yo mobimba koleka même ata yo moko à comprendre mo koleka na yo moko ayebi na vie na yo sans pourtant akomata na quartier yo vanda ayebi vie na yo ayebi na famille no mobimba sans pourtant ayeba na tana moko ya membre famille nyoso na po anini YouTube po ani po ndeko moko boye aba finga na ki ba bimisi ba vérité moko boye ale muto azaki fan na ya azotala biso boye na sepla na Viviane wana yo ki Viviane moi bêtise boya comprendre Viviane bala moko bata théâtre Viviane nguta za akobeta pe ma solo pa vanisi pe bato on dira yebi vi na yo yebi kobota mayebi ba quartier okola ok rien pour anini YouTube pour de komo balekaki na micro na ye na chef caméra na ye abandi kolobela munde komo boyale nie pas une na ye. Qu'est-ce que vous devez faire pour restaurer encore une fois ba autorité nabino na respect nabino vis-à-vis surtout ya biso ba journaliste parce que bozali na bande ko ebele ba landa kabino pe balinga bino beaucoup plus les émissions que nous faisons les ala pona bango et puis et pe pona osala la bino promotion et loko biso to ko sala o ngai na tchana mutuna nga pas trop d'émissions foye ba osala émission nanani quel genre de questions ba otuna yo pour répondre très bien ya mi balezali ndeko ya koleka na TV afingi net par exemple to kolo bande comment aleki na émission afingi Viviane naza na droit ya kosala les droits de réponse T afingi na eleki poso na bina sa les droits de réponse ko ye wana tango loba ayebinga c'est ngape na yebi ça dit yeso to yebani yeso ali na bêtise na ngape na obimsa ye bêtise na ye donc na okoma na niveau na été pour na respect na ngai na respect ya ba fan o balinga biso a osala émission na etia aussi ça na répondre était donc silence ya Kabila silence ya Kabila nde yango silence ya Kabila nde yango écouter ya bato ebele to pona ba émission ni to koleka to ko répondre ozomona to bima na na bêtise soto bimi na biso na bêtise omona ke moi personnalité ya mukie moi valeur ya mukie ko zonga biso voilà mais maman Viviane en tout cas jusque là question nga ya Italie ba production ya yo moko ezawana kaka na chango na magasin pour te développer yango ce sont parmi ba primordial il y a ba recommandation il y a émission oyo nous devons faire leur promotion mais naza besoin nazwa éclaircissement pena et pas na yo maman Viviane parce que na banoze la tao pona zo pena face à face yo nanga depuis ba sortie médiatique na yo et salement il y a quelques-uns qui commentaient il y a quelques-uns aussi qui oh Viviane a été commandée, manipulée par un groupe de gens pour venir exposer Bande Konaye, il y a théâtre, il y a Ngambo Mosusu, pour ne pas citer Bakombo, il y a Bato Ao. Et Tiayo à l'insécurité. Ah ba sortie médiatique na ngai wana o batokolo batende yo boito
tout le baba ko citer ba kombo bato oui pour na ba respect ya chacun oui voilà zala ki kaka na zongisa bato mususu na nzela o ba onde ko comprendre te naza mukolo naza responsable yengo ba te ke soki na yaka pa tadi mingi na komi mutu atadi ah oui na boya ki siko eloko wana po ngai naza mutu ya bato nyonso très bien na boya ki sikoyo na kota na lekaka na émission moko bo to salaka na bino bina lobaka ngo pe eza lokola na vandi boye oyo proposer ngai Viviane to na groupe moko boye kuna to lobela mutu tel yaka yo pe ba ko na kati koto bando lobela mutu wana salaire eza o lakanga na émission na olinga ko bimisa na émission na ba makambo wana mais na yebsa ko non awa toza na zone de turbulence awa beaucoup plus tozala na yo ndenge mo boye mais peut-être awa et ko bima nango avec le temps te kasi on a lo bati ndende ko moka moi CFC nga bi na ngabité yo lokola okomi ko tourner awa mingi to sala groupe na biso moko ya WhatsApp ba kotisa na kati très bien bakotisa na kati salaire ezali to bando lobela mutu intel yango na mona yango mabe eza lokola na koti na lisanga bacholi na koti na lisanga batuki eza deja mabe na biso bana nzambe toza wana te po tokabola bato biso bana nzambe tozaka place po tosala tosangisa bato na ya koboya yango malgré na boyaki yango mais na tourner ka place wana siko place yango yo zo tourner ezake so zo tourner ka wana c'est-à-dire okomi mutu na bango yango mona ki epekisa ki pe bande ko mususu obanga na ye ko bengo na tournage na obenga na ngai te so obengi eboye ba journaliste na bango ba koleka pe na émission ba fingi po bato mususu bana ba ona facilité ya finga mutu donc otane caméra ye na ofinga ye na ebite za ba courage ya diamba eza ba courage ya tie kwiti moko boye ya bazododo na ebite ba courage wana neti Viviane aza bona pe na ba courage na epe ba via bato ebele ona koza pe sikoyo na sali pe chaîne na ngai pe zu pamplaire na mafinga pona yebi pe ko finga na yebi oloba mais na ebite courage yango na ozongo euta wapi pona kitisa ndeko na ngaka boye na TV na yeka na vandi na bando finga ye non so na kozonga muke sima tozaka na ba Sankara de Kuta ba Blaise Elema ba Mosaka pe ba yaka mabe serimo bo bango concurrence na bango ezaki ya TV ya musique ndenge leka mais na ba vie na bango pena omona bango na car moko amoni pe muninga na rebo akiti so kewa amemi ye aketika yo omona pe place mo ba vandi pe ba pesani pe mboti sikongana bando kansa ba concurrence wana ekoza na ba sens wana eza na oka na TV po batu succès tambola bongo o aza na succès guerre wana esala bongo ke eza na normal mais sikoyo ya biso ya théâtre bangisa nga pourquoi po na mama na ekoma na mutema mabe ekoma vraiment na mutema mabe so to tala ki Sankara de Kuta akumisa na basanya wera na bilamba koto aleki na TV fo akumisa basanya wera ba chaussures à wera ba chaussettes à wera mais na mona kité Sankara azoleka na TV afinga mama ya Blaise Elema na mona ki ngote na mona kité Sankara leki na TV afingi papa ya Blaise Elema koti famille na mona ngote afingi mwasi ya papa JB afingi famille ya JB na bana na tikala komona ngote mona ke muto sa promotion ya leader na ye akomiti tema ko kumiseleki akoti tia kumisa na ba chaussettes tala niveau akumisi na basanya wera tala niveau ya mutu mais oya biso sikoyo concurrence ekotina kindoki na kati na ebite bakanga bango bandoki na bomwana na ebite bazama ba vrai sorcier ba bibisa ne ba identité na bango donc place wana elekela nga maele mutakomi wana pour ma Viviane finga Viviane mais otiki Viviane okotina mwana Viviane okoti mama ya Viviane papa ya Viviane na mobile ya botisa Viviane mitu na bango na yebaka te baza ba vrai sorcier pena ba père bandoki pena o to bimisa na ba église bango wana nde na se poser ba question wana ya mona eloko ebangisanga yango wana na mona on dirait na koti na complot moko boya koboma bato na koti na complot moko boya osala bato mabe te
et loko funa arrêté ndo monenga na arrêté ki na bima ki na expliquer batu ke ngai naza boete botika nga na boyi ndo moni na telemela ki on penza na koleka na TVT pona bisa ba se babiloko mususu c'est pas bien mais na telemela ki on ka na sens wana bata mayele o batala biso ba comprendre ki yango Viviane naza mutu ya mutu te Viviane naza na parti prité dans na kokota na kati bato na yebita source abuzo bana bango te source ya kobeba na bango na yebite na koti kaka non ngaza muta mayele bato bakota ba bongo ayebi na ete po oyo koto na leka na TVT alobake ngana yeto solaka te o kuna pena leka na TVT alobake ngana yeto solaka te bana ba rankini ya ngana mona ngo ba rankini eza ya succès eza normal rankini na succès kenda bongo bakoza ape na nzela bakutani pe babetani pe kara eza ngo problème te mais est-ce que bino o boza tout ton tour est-ce que faut ça ngo problème ko manoko finga batu boke bo tiena ba Jean ya suivi ya ba vie ya bato tini pena mutu avana ye akola wapi o baza bongo ye akola wapi balukiti quartier kola bakoti avanda wapi baeti baza ko enquêter ba banda ku Viviane avandaka lupanga avandaka famille na ye do ba ko eza lokola ndoki ya libanda alukina ndoki ya kati donc ya koti pour découvrir bon baza bon OK c'est pas bien c'est la destruction c'est pas bien vous avez voulu sauver le théâtre mais lorsque vous regardez le travail abattu bino boboza parmi bandeko pe ba battre boulot après nous avons vu aussi papa Elombe Kobima kaka na même bajar ya ba émission na voire même papa est allé trop loin pour na obenga bandeko bazoko sala la biloko wana ba rebelle. Pensez-vous que ceux qui vous entourent, parce que Bisso toujours entouré Bino par rapport à votre travail, par rapport à Obino Bozana, Oyo Bosala Kamusala, il y a théâtre. Est-ce que c'est que nous faisons Pembeni Nabino, Bobozala Kane Sengo, et puis ils ont construit na Musala Nabino, na ba carrière Nabino? Bino ba journaliste. Oui, collègue en émission, c'est bien. Na air tozoya justement pour Babilo Koyo au déplorer, mais Bisso Tosala en faveur na bino te wana eza mabe bino nde bosunga biso te wana pene eza mabe yango moninga na sala système moko bona likana ninga suma mabe émission te na otala émission na nani avant to sa émission futo sono na eza deni so na moni OK nanga mabe na okata opena so bolekisa ngo bongo poto pour garder ba limite pour garder ba limite sina ba respect journaliste azana pour ça la promotion artiste au monde na tendeni Viviane ozo jouer te comment na expliquer na ba fan nanga pourquoi na monde na te pour ba fan nanga bana besoin ba pourquoi ozo monde na te et c'est important que na vanda boye pour na ko lobela mutu moko boye non futo boya ba jara ba question ba jara ba émission c'est ça ya olekate le lokwa bango moko ba linga suku ya ba tuté ba kuma ba analyste to tika bango moko atie micro na ye atie caméra na ye afingi alobi n'importe quoi ba sanité na ye akoti na chaîne ba lera ba mbonga mitoki ya batu ya mabe ba lera ba mbonga masumu to tika bango. Aujourd'hui théâtre permet à Viviane ya ko vivre na ndenge longo bana théâtre on comprend théâtre ezoko sunga à Viviane à vivre na ndenge elongo bani à vivre na motoki ya musala na ye bongo. T'es sûr? Oui. OK. Tu so ba benga na sina ke tourner na zo enveloppe na ngai na le motoki na ngai na longo moyen 10e na ngai ko itikali wana yanga mo. Mais après justement ba sortie médiatique na yo nous tout le monde qui opé na Bella production makanisi a pe to gocha moi extrait il y a yo sur scène et na totuna yo question na émission to sala na ndeko demer au lobby wana ezalaki avant goût na sali 2-3 tableaux mais cette fois-ci nos tournées na ndenge et longo bani et puis nous avons vu aussi na moko ya ba film ya Madame Bellevue vous avez presté et les gens vous avez traité lokola famille Libota oye ko ba makambo wana po o luka moyen ozwa esika nazo espace ya baloba ki yango famille Libota po o bando tourner na famille Libota Bellevue on a gotanga kombo na peut-être soka mona mabe alimbisa te yeko taka kombo ne awa eza mabete c'est ko leze ni ndeke ni soso ni mutu ni nyama ni ntaba Bellevue bato na banda ko lobango na be émission ngana na problème ya Bellevue ti malgré côté na zana o tourner
ben via tato kutaine wapi na ba matanga eza to kutaine na nzela abanda pesa nga ba respect nanga ozomona aya pena be mama bonjour de bando salanga comment moi soyo soki ya moninga ya pesi nga mbote kuna mona batu ba kumisa la patrona ngape na roke pa na ina gumba miti la patrona mais au moins qui au garder la musu silence ba yebi ke na tournera koto moyo poussa nezate wana yo mo donc ko yebi ke AP mabe ezalaka na ko pe 12 mois na ko pe 12 mois boye mais ye aya pena boye mama bonjour apé singa pe mbote nazaki na problème ni ata mon côté et lo nga na comprendre ki selon maele na ngai na monaki ke les mususu nde na banda ko tourner na famille libota te peut-être ndeka ezolo ba mana ba émission de bato bazolo ba ke nazara mutakoto wana pas bengo pe arobanga ti ouais pour éviter des problèmes aibi pe position na hote c'est normal non non mon bongo ezaka belle vite ezaki na bande ko belé o batalaka ndaku wana na musika batalaka mutu asa déjà kuna obenge boye webi non tension na été même Aziza to banda soane bien masa na penza kala mais tant on a tourné kuna makambo ezo reni ba comme singa muta kuna ta ko sol na ngaba banda soana ngate zo musu na kuta na kuta ina bisi Aziza obenga nga ste poani alobi mama na obengo ndeni ni pona ebi na opposition na oti na ko bengo pe boye okati nga pe lingala ko obengela nga nini na tele nga bitin azana raison bande ko belé même ya théâtre au mona ki azana ba réserve na yo pourquoi parce que oza ba yebi moi enregistrement ezaka facile ba yebi enregistrement ezaka facile kuna ba lukaka matière kuna ba finga ka batu kuna vina ezamina na batu équipe batu ba finga ka batu donc mutu mutaza ko se réserver nde na mona ki na famille bota pona arrêter ba biloko wana nyonso tout naza mutu ya kuna te naza mutu ya mutu te naza mutu ya batu je suis un artiste naza un artiste ya mutu nyonso ko benga yango na olobati tadi osala la promotion ya belle vie kandi tant on oloba naza mutu ya famille bota te naza mutu ya kuna te naza mutu ya batu nyonso pourquoi pas yo sali yango problème te pourquoi pas aussi un problème te nazo tourner na belarte pour na ba raison na ya santé soki 3 mois yango pour na ninte na moni journaliste moko ya Belar pe aleki na TV pour le bila Viviane baro le kapé ba fingi pe pour kuna za soki osali mo ba chou ba bengo te allez hey baro sel lo be émission to longo lié denga zawana agafe alongwe asali boye atongi pour ni koto malgré na tourner te soki na zaki mutu na bango pour ni ba ofinga ngati pour ni ba selinga ba émission te les gens bateau batala biso ba comment comprendre makambo malembe et surtout bateau bazana kacha liloba nzambe bateau basambela eza bateau ba mela bazolo do badiamba te ngana namona bateau bafinga bateau namona bango bana satana baza bana nzambe te baza bateau moko boye soka ke église akeka ko compléter ban ya sœur en Christ moko boye le mususu azoki empêchement été pour église eza motema tadi église eza motema nzamba tala biso na motema tala biso teke Viviane ayaki ko na nyataki mabele masantu te église eza motema ya motema oui ba mitema na bango eza ndeni ba mitema na bango eza ndeni poso tala la plupart ya bato ba finga nga na yebi ba vina bango nyonso mais aucun jour Viviane oyo aoleka na TV po afinga bango na sala droit de réponse na expliquer ba famille pour na bina ba famille na ba chambre na ba sambeto aucun jour na sala ngo te pour na bi motema na ngai na osali mabe po ani bango ba ba raison na bango ozomona pour na yango théâtre ezotomba mato ezoko kita bozoko mona na biloko wana pour na yango parce comme ni bazani na besoin ba zo mbongo OK so pena ya théâtre za yo tumba mate yandi ya batu bazoluka baposa na bango moko akotsa ba vie azwa mbongo asomba kabelo azwa mbongo wana luka mutuka azwa mbongo alesa famille soki pena ya théâtre te ekomi nango ba raison moko personnelle voilà pour nango maman na kanisi tokozonga en image mais avant tozonga en image dans toutes nos questions oh maman Viviane aujourd'hui ba conflit au nyonso
banani bato bazo bénéficier na question ya liboso ya mibale ezali ba comportement ya mabe obino bozo déplorer na bandeko misusu bazo ko déplorer na kati na yango on retrouve aussi les comédiens na kati OP bazo ko manipuler les journalistes oyo baza sans esprit, sans morale, sans éthique. Oko solo landenge nini na bandeko na yo soki bazwi libaku yo landa émission oyo. Tadi sangisi ba question ko amrenga yi. To bandi nanu na question liboso. Voilà, mama olobi eko compliqué au mondam na bani siko na malembe. Eza profitable na banani babuzo ba o bako ba journaliste bazo ko sala na réseaux sociaux. Mais ils ont profité quand na bango mokoti. Bango to ba lingande monte pe la biso. So pena monte pe li biso bongo bango ba sepeli bazui matière et bo sepeli bozui matière. Donc na longo te po posa journaliste. Donc bilo non so ba sepela na matière. Donc bo lu tala a nzamela na bana place moko ba journaliste ba ye ba journaliste belé. Ya matière exacte. Ouais, to créer plan. Matière exacte le dit bon. Matière de Lili. Mais vous montez que na terrain loko exacte. Donc on va profiter à bongo. Viviane a ranki na mutuboy. Eh, bazui matière. Très bien. Viviane a lobaki boy, bazui matière. Ba journaliste ne ba profiter na ba responsable ya ba chaîne YouTube. Eh, o ba sala ba émission mingi. Ba onde ba profiter nango. Très bien. Les biso moko ba oyo ba lukila biso ba makamto be ba na gato profiter biso de l'autre. Ah oui. Viviane na chaîne YouTube te ozo fonctionner pour l'instant. Pour l'instant oui. Yem sangai tangu na mutu moko matière ebimi. Na nga Viviane na bénéficier nani? On bénéficie non na eloko moko. Na bénéficier na eloko te. OK ba journaliste wana. Très bien. Nde sikoyo na yo na nga to bénéficier te bango ba bénéficier ba kotisi mo eloko po ba zui matière. Eh, à quoi bon? À quoi bon? Yo ozuno kaka ba problème. Na sina kaka ba problème ma finga na elokuta e bo makasi na kokose. Natala émission musumu to finga. Eh, Viviane wana. Oh Nathalie bona seki no ngamoko ke oh makambo na lo baka ngai oh pona ko sila makambo ngamu na zabu na auto sala émission na sasa na vandi bona mo ndeko mo akomeni ngai ah Viviane nana message en moi bonjour ma tante Viviane naza siko awa na place batinda bambongo na ba téléphone na shop. Eh, naza na shop awa, na tshelo mbongo yango na numéro nini, na ocha $70. Na tuni c'est qui? Ah, tanti Viviane na ko expliquer aussi mais yo loba kaka, na tcha mbongo na numéro nini. OK. Na répondre pour la deuxième fois, c'est qui? C'est qui? Ah, c'est que na tika nanga, na komi oui, na message yango na ko na nzambe. Na yebiseka oui. Ah, tanti Viviane osenga ngai miliki ya mwana. Senga miliki ya mwana na yebise penanga nabi pourquoi ozoko selanga makambu ngamoko mukolo nzoto na yebi makambo oyo yo solo balanga ite pourquoi ozoko selanga makambu na yebi yo te nazotu na seki soki vraiment si réellement nga Viviane na yebise ko tinanga mbonga miliki ya mwana est-ce oko hésiter po okomelanga kombo na yo to rappeler nga la personne ni no sola na ye ti lelo a répondanga te na tiki moi 2 jours na moi so pesinga mbote sali Viviane na répondre sali boni na tuni sou seki silence wana ça rata 2 jours après yo peut sou mbote siko azaki ne tension nini c'est ça aussi c'est ça nani pas tindi azo luka pe nini idée na eza nini idée na pe eza nini na message yango ti lelo so pasali bon na monaka o eza ba mbwema na zui numéro on a bloqué on met message ezali très bien. Voilà, mesdames et messieurs, Bande Walandi à Top Media Télévision. Deuxième question, pour tous la transition, il y a maman Viviane. Pour nous, etali question na utaki ko tuna yo awa tout à l'heure maman Viviane na ba buzobo bozo ko déplorer na ba comportement animal ou animaux au babande ko ebele bazana yango na kati on retrouve aussi le comédien dedans yo okoki ko solani na bande ko na yo o ba ko zwa libaku ya kolanda parce que nous voulons sensibiliser quand même la conscience ya bande ko ebele ba me ko comprendre que non mabe e ko umela longtemps te na ba vie à battre et si longtemps que toujours revivre na scène à mokili tadi nga vraiment natala rango na yoka mawa
nayokaka passe kotala artiste comédienne oyo azo se permettre alati kitoko atie pe maquillage avandi na kiti pona kolobela mabe ya ndeko comédien moko pona comédien, c'est-à-dire na pesa exemple mokie totia tadi dolongo na journaliste totia muta théâtre pona ko citer ba komba bato te tadi na Viviane baza ba comédien bazwani ba problème allez yo ndeko wana oké na plateau na yo lati pe na bien okotia pe parfum kitoko solo kitoko po olobela Viviane mabe po ba na problème na tadi et sunga biso nani nga pena pona conseil na conseil te na kosenga ka na bandeko wana na place to créer la ka to mi créer la ba problème to kota na buzoba ya batu to sala ka examen de conscience, c'est-à-dire to yeba na nzambe mutu soka zo sambela mingi nzamba pesa ka sagesse na intelligence alors l'action comment au vivre na mutu do savoir vivre très bien alors pekisa yo nzambe alors pekisa yo ko sala ndeko no mabete même na mafinga osa de ndeko no mabe au pekisa yo alors l'action yo ndenge ko yo kanisa batu bato na o ba yo kana te na sa nini po ba yo kana okokota na ba futilité te nzambe wana démon azana 666 manières na biso mona ba famille to wana bango makaso babundisa biso na libanda kutu koloba te akoko to pe na buzoba mais tant examen na nzambe tant to sambela to komaka na 667 manières donc to lekaka démon wana 667 manières wana pardon akolaksa yo omoni o maela satana ndeko wana azo swana wana tika bango ba swana soit boma moto kokota na buzoba na bango te kokenzelo te kokota na makambo te apeso sagesse na intelligence po bandeko ebele o ba okota na buzoba wana et si sa bango na crédibilité na personnalité à quoi bon vivre na ba fan na ye tadi azana ba fan na ye ba fan wana o ba osepela na yo po ozo kotela ndeko wana ba osepela na yo po ozo finga kuna mukolo pesa kaka mukongo na yo lobi ke ngai na tiki na ofinga na ngasu te yeba ngo ba balukela yo ba otese manduki parce que oza mutu na bango te donc il faut mi créer yo moko Viviane créer ba fan na yo mi créer mi sala c'est un peu ça na koloba. Voilà, merci mesdames et messieurs. Mais heureusement que tu es responsable, il y a la compréhension, il y a tout. Ouais, donc c'est ça. En tout cas, c'est ça aussi, tu es belé. Tu es solana bango balobaka que Viviane asala eloko o jusque là comédienne moko non doit sali ngote. Ya ko tombola malobana ye na makambo batu balobaka na se. Moi je vous encourage, mais ils la vraie, ils la honnête envers eux moko et ils a quelque chose de bien. Voilà, mesdames et messieurs, tozo manangamba ya régie comme je parlais avec Viviane, aza moté ki ngubate, moté ki makalate. Cette fois-ci, tozo zo extrait ya moko ya ba participation ya Viviane. L'hameçon du pervers ezala qui en film oh donc Salima na bamboka kuna Viviane aussi était parmi les intervenantes, mais ici na kolingana tia oyo Viviane Boni azalaki leki ya Bellevue hein, leki ya Bellevue maman leki oh Yaya ya Bellevue maman leki ya Naomi. Voilà, le tartif. Prenons d'abord l'extrait à film oh le tartif, vous allez voir cette grande femme sur scène et Alaxa, de quoi elle est capable. Aujourd'hui, Bino peut-être on a beau découvrir lié au quotidien de la chaîne Baliboso. Vous pouvez découvrir cette femme à travers cette vidéo et elle est capable de vous donner tout ce dont vous avez besoin. Par rapport à Moussala et à théâtre. Suivons Viviane sur scène et puis on se retrouve tout justement après. Sapin. Et Fandi on est dérangé là. Et c'est la bonne année Moussou. Et ça peut pas longtemps. Mais on va bon c'est bien. On est là. La Loli ouais. Loli là. Eh let's go. La la chaque jour. Ah. Merci. Merci que Koli, ouais bimbo est qui no mote. Moi non comme ça. Suka yeko senga bana na ko flatter. Koli za suki na ndima te. Eh tati belle Koli a bien. On y a bien plus ça. Ouais. Pas bien on m'en parle. Toi bato bana mabandi. Ah ouais, c'est balé à bien. On a invité mais au moins il y a le gars na Koli a bien Koli ça fait sou. La moni on
Andimi ya d'abord ngada on allait non bien. Olia mukime, olia nini, olia bio. Mama, osenga seka boyini yango. Osenga te. Oh. Asoka nanga mena oloba no mambo eza réel. Yo seka sekondier sondeli. Eza mampala na yo. Eza mampala ndezu yo. Yo mto seka seka mtalo mambo ya sérieux yo seka. Ti boye ndila maboyo kali ande boyo kali. Seka seka ndiza kwa arranger ngata tam talo ba kamera tika nini yango. Non mais asala tante na OK. Tata zoate ozozo. Yo kilo tati respect boga pe la moto apiaka. Awa to sona te. Senga ngapena loba makambu ngana. Ke yo banda boyo zinga banda poani. Biki yango na da mera okoma. Non comme maman nga musala non maman ramni. Ah, la kati on noter état de besoin de biso. Donc boyo na juste kilo on noter état de besoin. Ah, Naomi. Ngako tela ngo état de besoin te ngana nga ka elo mo do mi balé na lubaka. Mais omoni nini? Peric mo boye ute ko publier photo mo check na statut l'autre fois. Ya mai, ouais? Voilà, tu tenga c'est pela na liste pena tenga liste bonga nga penza te. Nga plus na bonga na ba kabelo ya mai. Eh mère. Mère. Non mais mato mite yo kama. Ah pas de problème. Peric mo ute ko publier la taki boye ezaki ya noir. Ya kabelo mo ya mai. Ya mai. Ya milai boye. Nana na milai. Il y a Andy, ma pala mtezuye. Mais nga lo boye. Naza soirée moko boye. Eza max, koza ba les 5 il faut na revoir date. Yango na lo bena ya déjà opisa nga ka perruque wana. Donc eza non, moi de la femme, tes soirée pyjama mon okende. Voilà, tu as pyjama au balai. Les anniversaire à une copine, ce que les soirée pyjama mais le quoi il bâti pyjama na ba pyjama na toye ba nete qui est qui nga nièce now. Ya on se connaît tena et le moi world kande au comprendre. Moi kabelo moi maya milai pour nga bonga na kabelo maya oza fier na nga so pienga mais o tia ki l'autre fois. Après simbisinga mama be zéro mo boyo e bi ka. Pyjama. Pyjama l'autre na gambela bo ba pyjama ngo équipé so. Na keka na mulonga ba mayo na lokoti mo pyjama na ngamo mais kafuka na mutu mo yo yebika moi matalana na boaketa moi ba bikie ça non style mais ça ba dossier belé mais na linga pour que la musala mais wa total avec le temps yo pe lo bali ko bébé yo silisi ba servir yo pona na lobi mona loba makam yo vandi wana to lo bamba mo mais o te mama mo yo te sa boss des fois o za respecter o vandi kika no na awa to tsaka makelele te awa to yaka to lobi kan mema to kili to tsaka makelele te zanda kwa nani zanda kuna sa famille no que ça quoi complexe de on dit maté que za mona mama no ça yo nanda ka mona mama ko ke ka boye tanti na kuzo mai omela okay bite ke yo za leki ngana za yaya tanti naza besoin mai ah merci. Moi ça n'a pas na motema na ba belle vie comme belle vie ozonga te na mani pembe no awa na vandi ubima ko kina na sala kata misala na ndako na ba kaka boy na za suna respecte suna bina lobo ko mo ko to sona misu mo no beta yo na ko beta yo zela babola la kolela nini yango na miza kana yo sema na vanda awa po yo ko vanda la pe yo mo kate na yo fanda awa po naza mpe na manque respect ya solo na ko sengela mbate na ko senga periki te papa te susi na ngeza na vanda ta awa na mona bilo ko ni na demanda world boy mona bilo wele kale ka kuna bokuna ngobasali oni ya Viviane moni babola nde bazata likamuki aleli nomi welo ni olele Naomi ko fanda po ka ngasi nani na posa mai te tata kuna moniteur na moni mai te. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Vous avez compris, hein, Ezala Kibongo, Maman Viviane sur scène. Et j'appelle tous les Congolais, Congolais Nyonso, Oyo, Bozana Kinshasa, Awa, même Bana Poto, Bazo Uta Poto, O Bazo Kinshasa, ceux qui Bozali n'a besoin, il y a Bastan. Kermès, Bilenya Dallas, Ezali Bongo na Yolo, na terrain Kamina. En tout cas, ce Bobengi n'a pas numéro Oyo, Bastan déjà Ezote Kama. Responsable basé sur place et d'ailleurs je suis en contact avec responsable il y a espace wana vous serez en sécurité beaucoup stand na bino bo somba bo sala makamo nyonso bino esengeli la sécurité est assurée l'électricité est assurée circulation d'ailleurs que wana bato ba yebi Kinshasa ba yebi ndenge nini terrain kamina ezalaka vous êtes vraiment le bienvenu
na etali bilengi ya Dallas. Voilà. Merci Maman Viviane. On a tout eu comme on a eu sur scène. C'était quoi d'abord impression il y a Liboso de se retrouver dans une même scène, dans un même tableau avec Madame Bellevue, Naomi Lufankenda, Papa Serge, Maman Milo, Mbala Liboso ou bien déjà comme la bino bamba lebele. Et nga wana ezamba Liboso. OK. Pona kutana na Naomi scène moko. OK. Maman Milo to kutana déjà. Na Bellevue pour les première fois banda na sala théâtre la vie. Très bien. Na kutana na imba Liboso na scène yango wana. Na isusu. Papa Serge. Papa Serge déjà to kutana déjà. Et donc Naomi kana koloba na Bellevue. Voilà. Et c'était comment le jeu déjà lorsque c'est la toute première fois aussi beau jouer donc ensemble sur le plan scénique, comment vous avez trouvé? Na trouva que c'est normal, pero la pesa kinga c'est pesa nga makasi. Vous en la famille yo vous avez amené mikolo mais vous sala elo te leki lokwa nzamba pambola ina mwa muke na ye ali. Bandeko mususu moi jalousie ndeza la kaka bandeko libota ngasi kuna zaki mutu na bandeko zongo sabona mwa nzela azaka ndiko na biso malgré ça na bozwi tokoza pena mutema mabe na ete futo linga ye futo za pe bien na ye donc ndenga za pe bien bonga banda pe ko sunga biso voir même docteur banda ko fanda ye banda ko futa ngo mabe na eza wapi donc biso to ko luka pe mais to kwa to luka raté ça eloko te ngo banda ko mso famille ba koma mutema mabe na ye peza ba biloko ezo sala ma mingi na ba famille donc eza lokola accord na yo na communauté ça ba biloko ezo sala ma mingi na famille jalousie la libota jalousie donc ndeko lokwa apambwami biso tosala susu eloko te totala ye tokomi na makanisa mabe ku totala Papa Serge akendaki kolukela ye camarade moko mpo bachina kaka ye donc ozomona babiloko wana ezosalama mingi eza vraiment malamu te. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais une dernière question va toka bwana. Maman Viviane nalobaki na bombi yango na bandenge ya suka. Aujourd'hui tu avais suspendu tes productions. Suspension, il y a ma production, ezaki dit à quoi pour Belaki? Non. Ou bien aux Angaki ba moyen, ou bien financement. Il y a Liboso non. Il y a Liboso non financement. OK. Pour ceux qui n'ont pas ba makoki wana penza ko ça ba production chaque fois. Chaîne YouTube ekola mukapé dans un mois. Aussi ba abonné belé dans un mois on a payé koko ça paye à $100. OK. Ce qu'on tourne chaque jour koko ça filme. Ba moyen pesa moko. Ou vraiment ils ont ça passi. Il y a mis balé zali chaîne nangai téléphone nangai ezaki na chaîne. Le quoi appelé mot de passe na habité na komaka te na mutu eza souté. Donc téléphone on a le cola elali na ndako izo sala te. Donc chaîne yana kati. Donc on a bloqué pe. Donc on a bloqué par rapport à wana pe e kangingai. OK. Donc on a habité ben ingénieur à makasi so ba rozala na oluka bango. Comme ça, sauf le téléphone, on est ça l'angata moi plaisir, muké et tal, à moi muké après quand on sous misu. Dès qu'on permet de gagner la chaîne, vous la zali, nature la téléphone mususu. Ça a pas raison, on a mis balé. Mais on a vu que chaîne, ils ont un problème. Chaîne n'a pas bande de chaîne mususu. Mususu kasiko. Kasiko pe na tourner, bah moi pe. Des salariés surtout tournera mingi. Ils ont. Voilà, mais bah, le moyen, les gens peuvent faire comment pour parvenir comme ça lisungi na bango à travers votre travail, parce que ici on parle que de votre profession. Mais on a sikoyo ce qui muta ya mutema malam. Alors que non na porté mais fort et ça non m'a bêté mais pour na koya penda t'as dit qu'on marteler sur yango et comme alokozo senga non c'est beaucoup de personnes, il y a des gens qui comprennent la kate. Ici nous sommes tellement très clairs et puis toujours on va très bien on est allé au étaler production même Fali à Luka producteur même Ferré à Luka producteur même Kofi même Werason à Luka Cap annonceur. Vous voyez, maman, ça commence toujours comme ça. C'est parce que tu regarde na bango nyonso ba pesande na musique. Théâtre, il y a des personnes qui tourner là au Congo. Pour nous, c'est un secteur négligé. Mais aujourd'hui, ils sont sous ndenge de zaki lobité. Donc, c'est pas que
kolekana étape mosusu ko koma lokola mandia non. Voilà. Donc il y a moyen que le bapo milliers n'abisso surtout comme normalement réserve. Oui, mais pourquoi? Oui. Pour qui laisser baby monde n'abisso c'est baby déjà. Batunio sauté batala abisso na miso malam. Na malam oui. Autant l'émission boy a luka place ni na okata pour na zo matière. Donc autant la na miso mabe. Autant la na epo botala na ka. Botala na ka penza ko ba ke kote kuna na linga bango te au finga. Mais tant que mon émission na ekoti a banda pena yango atilo pena vie abanda pena émission bandeliti suka atali pena ye baba lobaki nini akata place ni yango mona to komana mo ba réserve mais yo lokwa yo zara no wana osala no musala na ona kimia nyonso tu so mutalinga contacter yo ko leka pena nzela na yo apo ayepa na ngai po yebi place nyonso yo ozwa ngai do nazali ba moye kaka nde ezozanga mukolo ba moye ko pesa manango lokwa théâtre o na salaka eza po na âge moko te na tika eza po na vie na nga mobimba donc na osala ngo kaka ata na beti 2 ans na olika te eza kana zaka muta théâtre na za artiste donc na osala ngo kaka mais funa na ki na ba condition bien très bien ya on ozomona moi ba absence na bona salaka ba biloko ezanga tina na TV na âge na nga mukolo boye na âge nano télé réalité ko lamba elle mo fo na âge na nga de na boye mukolo boye na théâtre 20 ans na âge suna na ngo boye na ke sa biloko bana mikie en tout cas eko honorer pe ba fan te yango to luka to sa makambo ya bien pour esunga peti. Voilà, toi kabwana na yo mais nazo tikelo temps pour au dédicacer cette question il y a souka na ziongo ka juste na makambo na yo il y a début wana. Est-ce qu'aujourd'hui ton passé au regret Takayango parce que s'il faut koloba la vie que tu vivais hier na mokili na vie au yo vivre lelo ils ont moins décadence. Et na regretera te. Na regretera te. Tant que je suis en vie. Tant que Nzambe a renouvelé bonté na chaque jour. Nazala rende mingi na espoir. Na linga ko regretter te po nyonso sala makana mukano nkolo. Très bien. Biso bana molimo to ba bon nyonso sala makana volonté na c'est-à-dire vie o wana eleka so ezala ki malamu so ezala ki mabe eza Nzambe muta permettre ki yango. Soki na tiki to nazo continuer ko sala sous malamu to na tika mabe wana eza yende muta otammusanga donc yanga ya mutuya pe maona naza on a souple de vie ou azo renouveler chaque jour. Ça te revient des fois en tête? Non, même pas. Même pas. Bah dédicace non et pas banal. Non, dédicace c'est zaté. Dédicace c'est zaté, nazo féliciter ka tadi na ndenge moi savoir hein. Il y a même l'émission na yo. Soki to tali même monsieur bandeti suka, même so tangi na soka ba kombo na biso na mutu moko. Vérifier quand il a patron na yo permettre. Bandeko mususu o eza nango permité. Donc to koti pena na ba matongi te to chrétien na biso ba tuté ba kombo ba to tangamité. Et donc ceux qui ba journaliste belé ba comme na savoir ya boye ko ça bien. Ça la promotion artiste pesa moi respect moi kilo na plateau respect toi tu as moi beaucoup m'appelle à 100% oui mais attends tu commis à 100% attends ils à 30 mais comme on a la respect so tu moi déjà c'est que donc comme ça ça artiste respect naé oh ça la promotion artiste et moko de ça la peine bien moi que travaille na plateau boé moi li puta nga super moi valeur exactement que au vandi boé malgré la super mais ba retomber zongi ba bosani qu'elle attaque super une émission. Très bien. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin. C'était Madame Viviane, la micro à Top Media Télévision. Je salue cet espace qui nous a reçus aujourd'hui. Na Combo, il y a Bel Aspect, Hôtel Bel Aspect. Ah, tu as vraiment na yolo, ils ont cadre malamu, cadre vraiment malamu parce que je n'ai pas eu le temps d'aller dans des chambres pour la Sabino Ango, mais une fois j'étais ici. Ils ont deuxième fois en tout cas ils ont quoi moko ils ont sécurisant et puis ils ont trop calme voilà vous serez comme si vous étiez vraiment et pas nabino nanda tadingala pa yambela ki bino Viviane à répondre na mituna na biso toyeba nini otozo ko sala même les comédiens réveillez-vous il est temps que comédien ali ya motoki ya mosala na ye à vivre na mosala na ye et non na ba n'importe quoi il y a ba réseaux sociaux c'est à dire ce que ok au tout anat oyoka
Le bego les T'as tout année qui goût. Mais oui, surtout tout année pendant faut goût ya goût. Passion. Théo ya goût. Mais douleur. Voilà, merci Daddy. Le bego les calé, merci.